que au sein de la peuple était. Oui, biso, Toningaka, et non qu'on va bien le peuple d'abord. Yo, aux amis au sein aux autres, ma peuple était. Voilà, résultat est à moi. Kinkole, oye! Bon, Toyokana, Madame Bana Kinkole, Nayaki, Pona Koyoka, Makambo Oyetani, Kolia Yabana Mboka Congo. Kolia Yabana Mboka, Ezana Maboko Nabino, Bandeko Nabiso ba pêcheur. Tozali Kobebi Sambongo Ebele, des centaines de millions de dollars dans l'économie Nabiso, Pona Kosomba Bambisi Esika Mosusu, alors que Tozali Nabisi Ebele Awa Namboka Nabiso. Ba million wana, Tokosala Manso Kwete, au lieu, et que Ndaka Kosomba, et ça la bomengo ya Mamboka Misusu, et Banda Kosomba Mbisi Nabiso, et ça la bomengo ya Banamboka. Yango wana, makambo na yaki kotala lelo, tosololi na bandeko na biso ba pêcheur, batangisi ngai penza kelasi ya mosala oyo bazali kosala. Nazali na esengo monene lelo, oete nayebi ke nazwi moko ya fongola oyo ekozwa solution ya mapasi ya bana Congo. Likambo etali kolia. Oyebi ke objectif nga na yaki nango na bokonzi ezali ya kobongisa ba condition de vie ya ba Congolais. Na kati ya ba condition de vie wana, tozali na kolia, tozali na kotanga, tozali na ba soins de santé, kokolongono ya nzoto, pe tozali na likambo etali kimia, to sécurité, to paix. Yango ba objectif nazali kolandela. Na likambo etali kotanga ya bana, do lancer likambo ya gratuité, do yebi kezali na nous chanter esilite, mosala ezali. Na likambo etali ya ba soins de santé to bokolongono ya nzoto, dozali kolanda likambo oyo ya assurance maladie, assurance universelle, c'est-à-dire bana nyonso ya Congo bakoka kokende na l'hôpital soki bazali kobela. Na likambo etali bien-être quotidien à Congolais, c'est-à-dire kolia na bango, logement kolala na bango, tozali nde kolandela yango, yango bomoni ngai na ye awa pona kozwa fongola ya solution wana. Nakoki koyebisa bino te fongola nazwi yango lelo. Na comprendre makambo ebele. Likambo etali poule malebo, kolongwa Kintsuka, kolekana Gombe, kolekana Kingabwa, Kinkole Malukuti, komatati na Yumbi, solution ekozwama. Toyoki na emanso, bandeko na biso ba pêcheur balobi, na lobaki na bino ke awa Union Sacrée et Salemi Kisalume Banda. Gouvernement o ezali koya, o tobengi gouvernement ya ba guerrier, bazali koya kosala guerre contre pasi ya mwana Congo. Makambo manso na tangeli bino wana ekozala ba chantier ya gouvernement wana. Tokokunda pona kobongisa nanu ezaleli ya Congolais, efandeli ya Congolais, po ete tokoka kotala sikoyo
ndenge nini tokosala po totonga mboka na biso po soki congolais aza na nzala, congolais aza na insécurité, congolais aza maladi, congolais azotanga te, moyen mpe totonga Congo ekozala te. Voilà pourquoi objectif na biso, devise na biso ezaka le peuple d'abord. Tobongisana le peuple ongo totala ndenge nini tokotonga Congo. Alors on a kosukisa on a za susu na masolo misusu esika mususu na lingina loba na bino boye po totonga mboka na biso esengeli tozala na bomoko. Bisika nyonso na koleka na Congo na kolemba koloba yango te. Biso bana Congo esengeli tozala lisanga moko na bolingo kati na biso. Kotala likambo babengi tribu, province ezali malamu te. Biso banso tozali na mama moko kombo na yango Congo. Biso banso soki Congo eza na pasi tokoyoka pasi. Muto oyo akozala na esengo ntango Congo ezoyoka pasi akozala te. Yango wana esengeli topesa na loboko tosimbana totala ndenge tokoki kokende liboso mpona mboka na biso. Ngai nazali wana mpona kolakisa bino nzela, bino bozali wana mpona kosunga ngai, kosimba ngai, tokoka kokende longo. Voilà bana mboka maloba moke nazali nango ya koyebisa bino. Sika nazali kotombela bino bovandi malamu pe Nkolo Nzambe abatela bino ki tokoya komonana. Nakoyaka na mingi te mpona tala badesizio oyo tozwi oyo lelo ndenge nini bazali kokende na yango. Otikala malamu, Nkolo abatela bino.